Yango na siècle ya lelo, to génération ya lelo, est-ce que ba papa baza kaka obligé to ba maman, to tia yango ka ensemble, ba parents baza ka obligé koforsaka bana na bango babala mibali o balingi te, to babala basi oyo balingi te. Na tango ya kala makambo to bando omona tango ya bakokolo kokolo na biso ezalaki kutu yo moko opona na yo mobali te, bakoponela yo nde mobali, olinga te baoponela yo mobali, epi libala wana okovanda. Na tango ya kala divorce kutu ezalaki te, donc baparent bango moko balobi biso mwana na biso akobala ka na mobali oyo, olinga te okobala ti okosimba zete ozalaka na mobali wana. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, ya lelo toye lisusu, toye na makambo ya somo, toye na makambo ya moto. Daeli akimi libala. Ebele ya batu bayebaka Daeli te. Daeli azanani. Daeli azanani. Mitune eza ebele. Batu ebele ba otuna mama Étoile Inès TV expliquer biso nanu Daeli azalaka nani. Avant tokota kuna ekozala bien nanu na ya kosensibiliser batu nyonso sika toyebike na chaîne na biso chaque fois que émission ya sika ekotaka bato sika pe bakotaka. Yango na ye kosensibiliser bino si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Tokoso makasi. Bandeko nanga ka ndenge na lobaka ka ndenge na betaka nanga masolo ezalaka bien soki ozolandaka biso zala na yo ya kovanda. Bandeko nanga na boyaka nanga ba problème ke non mutu tel akweyaki mutu tel tension mataki ekitaki na boyaka. Zwa penza kiti na yo bisika nyonso ozolandaka Étoile Inès TV, zwa kiti vanda. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucré na yo pembeni. Côté mosusu ezo dépendra kaka na heure oyo okolanda mama ba news, mama Étoile d'État, mama Étoile Inès TV. Ayo moko kaka talela soki eza tongo lia petit déjeuner na yo, soki eza midi kende olia repas préféré na yo, mais soki omoni ke eza nango pokwa lia souper na yo na système moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Bandeko nanga makambo eza ya kobeba. Daeli akimi libala. Qui est Daeli? Daeli aza parmi ba comédienne na biso ya famille Libota. Ba comédienne na biso ya tongo. Ba comédienne na biso o ba s'incarnaka. Soki ba lobi ba lata rôle ba lata kango na ndenge moko kitoko. Ye pe a joué à théâtre et pas ya ye moko poutine de l'écriture Belle Vie Candy la patrona. La famille d'Aélie a kimi na ye libala. Pourquoi? Bomonika ba mariage forcé. Ba parents na ye tellement ba monaki ke non mobali wana zaki na ba mbongo na ye. Azana mbongo balobaka mbongo. Siko ba parents na ye balobi ta mwana na biso foka akota kuna. Soki akoti na libala wana mbongo, biso pe na famille toko bonga. Identité pe na biso sala nini eko changer. Kombo pe ya famille eko sala nini eko changer. C'est ainsi que ba parents ba tinda ye na libala wana.
Bien que de l'autre côté, Daeli azalaki na ye na mobali na ye. Azalaki na mobali na ye kandenge ezalaka, avant nanu mobali abimi pa na bino bobandi nanu na bakunzu kunzu, mosusu obimi auditoire boye, mobali accompagné yo mwa muke kandenge ezalaka, mosusu a invité yo na restaurant quelque part, mosusu a invité yo soki wapi boke bosololi bopasi ba moment na bino ya kitoko. Sikoyo na kote mosusu papa ya badanyela ya badaeli plutôt aboya na ye garçon wana. Tango mobali alingi abima epa ya badaeli papa lobi aza ekolo nini. Au moment oyo Daeli alobi kana papa na ye keno aza ekolo boye. La famille na boye nanga koloba ba ekolo awa e ozala te keno mama etwali na komi kokotela ekolo wana na boyi. Tango ka alobi keno eza ekolo wana la famille directement papa alobi nga kutu ekolo wana koloba te. Ekolo wana ekoki kobala mwana na nga te. Nga deja na zwali yo deja mobali ya ekolo na biso. Epi mobali wana aza na kombo. Mobali wana aza na bambongo. Mobali wana aza likolo. Bandeko na nga. Bien que Daeli aboya. Daeli ayebisi papa na bango alobi nga na lingi na nga mobali wana te. Mobali oyo alingi abima nde mobali o na lingi. Papa na bango alobi nini nga mutu na kolisa yo. Nga mutu na futela yo mbongo a classe. Nga mutu na sombelaka yo bilamba depo ozalaki mwana muke. Nga mutu na salaka makambo nyonso. Tu es là et tu seras obligé à obéir na ba loi to na ba ordre nanga. Ino moko boyebi déjà na Afrique biso ba bantu to respectaka ba parents na biso na niveau moko pas possible. Soki papa lobi yo zoloba kaka oui et amen. Quand ndenge Bible recommanda biso que non soki nzamba lobi biso ba réponse na biso ezalaka ba oui na ba amen. Biso pe bana comparativement ya ba parents na biso soki ba parents ba ye kopesa biso loi moko boye to ordre moko boye en tant que bana o to sala kezalaka nini kondima na kotosa. Satan si que Daeli azalaki na choite. Tango azalaki na choite la famille, Daeli ake kokota libala. Siko akoti libala ngo, yo mobali tretakata mwasi wana kitoko, zwakata swa ya mwasi, protejaka mwasi kandenge zalaka. Mobali aza genre ya mibali oyo bazalaka na bango manfu. Aza genre ya mibali oyo bayebaka ta te sens ya bolingo te. Bayebaka ta te ndenge nini bavandaka na mwasi. Ye l'essentiel kaka mokili yebake asi ya bali. Bandeko nanga mobali wana façon abandaki kotraite Daeli bokondima te. Bandeko nanga façon mobali wana abandaki kofinga Daeli bokondima te. Nanda kwa libala mbongo eza makambo nyonso eza mais Daeli azo manquer respect, azo manquer protection, azo manquer affection ya mobali. Oyo deja eza biloko o mwasi nyonso alingaka na vie. Biloko o penza tobengaka na anglais ba basics. Ba basics penza. Fondation ya bolingo. Soki olingi attirer mwasi oyebi ke mwasi na protéger ye, na respectaka ye, na yokelaka mwasi nanga, na lengelaka mwasi nanga mwa biloko ya mike o penza mwasi nyonso azalaka nango posa. Mais Daeli epa ya mobali na ye abandaki komona yango te. Mais soki azongi sima na mobali na ye ya kala oyo alingaki abala ye, o papa na bango aboya parce que azalaki na mbongo te, parce que azalaki mutu ekolo na bango te. Bandeko nanga affection ezalaki, bolingo ezalaki, protection ezalaki, respect ya makasi ezalaki. Me aye kokutana na mobali o papa na bango alingi, bandeko nanga ezalaki nde souffrance na ndaku ya libala. Souffrance o tolobaka bandeko nanga souffrance ya makasi moko pas possible. Avant de continuer, ekozala bien na nous na ya kopesa ba matondo, na pesa ba matondo na sponsor na biso officiel, sponsor na biso oya tika biso te,
sponsor na biso oyo azalaka toujours et encore elongo na Étoile Nest TV. Sponsor na biso ya tongo mingi makasi. Napesi ba matondo mingi na Jésus-Christ de Nazareth. Grand merci na balandi nyonso Étoile Nest TV. Grand merci na bino nyonso bozwaka ta na bino pona kolandaka biso, kotielaka biso ba j'aime, kosalelaka biso ba partage. En tout cas, merci beaucoup. Na bino nyonso bobengaka biso pona kopesa biso ba toli, pona kopesa biso moral, mosusu tala kaka osali émission bongo bato ba fingi yo me eza na bato mosusu bakoki babengi ka boye akomi kopesa yo moral alobi yo Étoile Nest TV ka boye, continuer ka boye. Donc bapesaka biso ba moral. Grand merci na bino na ba onyo surtout bapesaka biso ba conseil soki tosali mabe aye penza lobi ke non Étoile Nest TV wana olobaki mabe. En tout cas, merci mingi na bino. Merci mingi na yemoko Linda Bukulu ya balinda mwasi nzambe. Merci mingi kane tolobaka na mama Tina Sambia depuis Belgique. Merci mingi na mama Joséphine depuis quelque part msala nzambe ya tongo. Merci mingi na madame Sandrine, madame Bijou, madame Judith Diamprovisa. Grand merci na yonde konanga pona musala kitoko sale la Étoile Nest TV. Grand merci na madame Sidonia Siala, tonton héritier yola bisika nyonso ozolandaka Étoile Nest TV ba matondo mingi penza. Un grand merci na bino nyonso. Papa Jean Balou depuis quelque part, bah merci mingi, bah merci mingi vraiment. Papa Jean Balou alobi mama Étoile biso tolandaka yo ba émission nyonso tiaka tolandaka yo. Grand merci na abonné na biso de luxe, abonné na biso ya tongo, abonné na biso balobaka penza ba abonné na pesi grand merci. Côté mosusu pe azalaka seme kinanga ya tongo. Na pesi ba merci mingi na papa Luc Kitenge depuis Afrique du Sud, précisément à Cape Town. Bah merci mingi makasi ya mobali ya yemoko ndeko nanga ya mwasi na kombo ya Iget Ngalula, la maman de 3. Bah merci mingi makasi, que Dieu vous bénisse pour na musala kitoko bo sala pour na Étoile Nest TV. Na système kaka ya kitoko. Bandeko nanga tozonga kandenge tozongilaka na biso ba masolo na biso kandenge tobeta Daeli Akimi Libala. Bandeko nanga na ndako Libala wana Daeli pe du cœur ezalaki te. Mwasi okoki komemela ye ba mbongo, okoki komema biloko nyonso olingi, surtout mbongo omemela mwasi. Mais soki ozofingaka mwasi wana, soki ozalaka na temps ya mwasi wana te, soki opesaka ye affection te, soki mwasi wana ase sentiraka aimé te, ase sentiraka protégé te, ase sentiraka penza te ke no mobala aza, bandeko nanga ozolekisa ta na yo pamba. Mwasi wana akoki jamais kozala na paix du cœur te. Yango bomonaka bati mosusu aza na ndako ya libala mbongo nde mbongo, ba mbongo tolobaka penza mbongo, me mwasi azokondaka tuna ye aoyebisa yo ke ndenge zabo mobali oyo arespectaka nga arespectaka nga te, je m'excuse. Basi mosusu bakoyebisa bino ndenge zaboye mobali oyo aprotegeaka nga te, affection ezalaka kutu te, tosololaka na biso te. Soki aye peut-être ezaka télévision asololi makambo na ya mosala epi azongi lisusu ba affaire na ye nga nazaka na ndako. Mwasi nyonso soki abali azalaka besoin d'affection, azalaka besoin de protection, azalaka besoin à se sentir aimé, à se sentir privilégié. Donc avant musala na yo otie nanu liboso. Soki omoni mwasi bongo ata soki oza na mbongo te, omona mwasi santé teinture ezokende ka tokos, santé ka tokos, makambo nyonso ka tokos ezalaka bongo. Siko pona Daeli biloko wana nyonso abando mona ngo na ndako libala te. Et puis le pur en est que le mari lui-même soki atelemi pona kofinga Daeli bokondima te. Ezaki mafinga eke zongi, mafinga eke zongi. Bandeko nanga histoire ona obetela bino kandenge bosenga biso to ya kosalela biso, kosalela bino plutôt ba analyse ya ba filme.
oyo eza filme na biso oyo euti kosila epai ya ye moko Poutine de l'écriture Belle-Vie Kandila patron na mwasi nzambe. Balobi soki mama akomi akomaka na ye kaka, akomi filme moko tokos. Bandeko nanga filme oyo eya kote ya biso. Je sais que tant de personnes bakoya koyebisa nga mama Etoiline yo ovandi penza kobeta masoloka ya filme La Famille. Eza na batu mosusu basengaka biso ba analyse oyo. Yango to se sentiraka obligé ya koya kosala. Nga naloba toujours que non, soki 3 personnes, à partir à 3 personnes déjà komi ko benga to kotindela nga ba message. Bandeko nanga ne se sentiraka que non, je dois faire ça. Sikoyo, soki na moni ke batu ba benga te to ba otindela nga ba message te, na ovanda na nga na lobi c'est que batu batalaki na bango baza besoin na ba analyse te. Mais soki ke non, batu bakomi ko benga, c'est que Mama Etoiline Nest TV il faut akota asala analyse. Bolimbi sika ndenge na singaka na batu onyo surtout na obetisa mabaku, ka ndenge ezalaka. Bandeko nanga ka ndenge Etoiline Nest TV ayaka na ndenge na ya bien ayaka pe pona kopesa toli. Touti kolanda analyse o na uti kosala ndenge ye moko ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Daily auti ko souffrir na libala na ye. Ndenge zaboye abomaki na ye libala ake ko zongana na mobali na ye na kombo ya Junior. Ake ko zonga kuna parce que kuna bolingo ya solo ezalaki. Tango azongaki La Famille, a se sentiraki aimé, privilégié, a se sentiraki vraiment que mobali azotia ye liboso, affection ya makasi ezalaki penza. Donc a sepelaki na ye azongana na mobali na ye ata soki papa na bango azoboyaka ekolo wana. Yango na ye kopesa toli nanga lelo na ko se base mingi na ba papa bandeko nanga ya mibali kandenge ezalaka kande na lobaka chez Etoiline Nest TV tolobela ka basi te tolobela pe mibali. Yango na ye kopesa mwa toli na bandeko na yonga ya mibali. La plupart ya mibali bazalaka soki aza na mbongo déjà mitie na mutu kenon ndenge naza na mbongo nakoki kobala mwasi o nyonso tu na lingi. Nakoki pe kobala basi o nyonso tu na lingi. E bazala 5 basi, bazala 10 basi na kobala bango parce que baza na posa ya mbongo mwasi eza mbongo. Yango la plupart ya bandeko na biso ya mibali batiaka na mutu. Yango la plupart ya bandeko na biso ya mobali balobaka. Mais Etoiline Nest TV lelo aye koyebisa bino ka keno bandeko nanga basi bazalaka besoin kaka na mbongo te. Toyebi ke eza na badage o elobaka keno libala nyonso etambolaka na mbongo. Mais eloko nani fo botiaka na mutu mwasi nyonso soki azokota na ndako na vie ya mobali mwasi ya solo soki azokota na vie ya mobali akotaka premièrement par bolingo. Mwasi o azokota na vie na yo parce que oza na mbongo tia déjà na mutu ke le jour oyo kokweya le jour o mbongo ekosila mwasi wana akokima yo ezalaka bongo. Vrai mwasi penza ya solo akotaka na vie ya mobali te kino parce que aza na mbongo te. Mwasi nyonso akendaka epai ya mobali place azo se sentir que non mobali oyo alinginga affection ya makasi eza mobali oyo azo protéger kanga mobali oyo azo privilégier kanga. Yango bomonaka ta na ba film mosusu tomonaka si réellement olingi o kutana na mwasi ya vie na yo mwasi o penza alingi yo bambali mosusu omona ta na ba film tomonaka ngo amisali neti mutu moko pauvre aza na mbongo te pour que akutana réellement na vie na mwasi ya vie na ye parce que lelo basi ebele bakomi na sima ya mbongo alingi na yo te aza na ye na ba makangu na ye mosusu ayebi ke tango na okota na ndako libala ezalaka mbongo na bando depanaka nanga ba mwa makangu nanga. Mais mwasi o alingi yo aotala mbongo te me aotala bolingo oyo kopesa ye
aotala na ye ka ndenge ezalaka affection oyo kopesa ye azolinga oprivilege ye azala priorité na yo na makambo nyonso tout. Alors mpona bapapa oyo bazalaka soki akomi na mbongo akomi koluka bilukaluka. Eza na mibali mosusu bazalaka ntango azalaki na basouffrance, ntango azalaki na bambongo te, azalaki na mwasi na ye moko ya ndako ya libala na bana na ye bazosufriraka kosufrira makasi. Aya mosusu biloko ya kolia eza te. Aya mosusu omona basi mosusu ntina makala ke koteka. Me lelo nzambe aye kosunga yo. Lelo okomi na bambongo, mwasi wana bosufrira na ye, komi kosabote ye, okomi kolinga basi mosusu o bayebaki ata souffrance na yo te. O bayebaki te ata ndenge bando lala banzala bajour mosusu ozokota gêne par force. Bayebi te. Mais lelo olingi omitia na mwa elema wana, omitia na mwa makambo wana. Ndeko na ngai ya mobali. Zonga sima zala mutu. Zonga penza sima zala mutu. Nga na lobaka toujours que non. Soki peut-être nzambe asali yo ngolu yo mobali. Obando leka ba moment difficile. Lelo nzambe asali yo penza ngolu. Mwa mbongo ekomi komonana. Mwa ba makambo mosusu ekomi kofongwama. C'est le moment ozwa soin ya mwana na ya mwasi na yo, ozwa soin ya bana na yo, ozwa soin ya ndaku na yo. Parce que tango ozalaki na ba moment ya souffrance, tango makambo nyonso bando kende bien te, mwasi wana to bana wana bazalaki pembeni na yo. Sikoyo lelo ka ndenge ezalaka, lelo ka ndenge kendaka, lelo ka ndenge makambo nyonso etambolaka. Soki lelo nzambe aye kopambola yo, eloko pe na osenga na yo ezaki no, zala wana pembeni ya mwasi na yo, sunga mwasi na yo, travailla na mwasi na yo ensemble. Tia priorité nanu ya mwasi na yo, olobi ke no mwasi oyo to souffra na ye makasi. Soki alingi asomba eloko nyonso ozala na posa alata, eloko nyonso ozala na posa alia, eloko nyonso kolinga asala, ekozala bien, mais c'est dommage à omona ba papa mosusu asufra na mwasi tango nzambe aye kosala ye ngolu. Lelo makambo nyonso échanger, vie échanger, c'est fini abosani mwasi na ye. C'est fini akomi kosondola mwasi na ye, akomi kosondola pe bana na ye. Ba papa to zonga. Basi wana libanda nga na loba toujours et encore que non. Baza ni na sima na bino parce que bayebi ke eza mbongo ezoloba, musolo ezoloba. Jour oyo mbongo ekozala te, bomonaka bango te. Bazalaka bongo. Bomonaka bango te ata muke te. Aya mosusu boki kokutana kutu ata na nzela bakomi kosekaka bino. Tomonaka ngo na ba quartier. Tomonaka ngo na ba quartier ba papa. Omoni muto azaki na bambongo basi kilikili. Au moment oyo akokweya basi wana bakomi koya koseka papa wana na niveau moko pas possible. Koseka ye ko humilier ko minimiser ye. Alors ba papa nanga kandenge na singa kabino kandenge ezalaka. Soki lelo Zambé asi asali yongolu lelo komi na bambongo na yo. En tout cas papa nanga zongela mwasi na yo, zongela bana na yo. Tia priorité na famille na yo, tia priorité na mwasi na yo, mwasi yo bo souffra na ye. Eza na basi kutu mosusu bandeko nanga boya ba para na bango. Parce que ba makambo ya koforsa ka basi mosusu bakota na ba mariage. E bandi kalate. Donc etikala ka kalate tina kilelo, tina génération ya lelo, tina siècle 21e siècle to loba la famille. Ti lelo ndenge eza boy, ti lelo ndenge ezotambola boy. Bandeko nanga eza na ba famille mosusu ba força bana na bango bakota mandoko ya mabala. Mais bana mosusu baboya, bana mosusu balobi nga papa na obala na mobali wana te ngaka mobali na inga. Siko mobali oyo mwana bato aponaki andimaki yo. Na ba souffrance na yo nyonso, na ba nzala na yo nyonso. Siko lelo nzamba ye kopambola yo.
papa zwa soin ya mwasi na yo yango tomonaka ba bénédiction mosusu na ba vie ya ba papa mosusu eumelaka te. Pourquoi? Parce que ozalaki na ba souffrance na yo na mwasi na yo bo vivre na bino bien lelo nzambe aye kopambola yo obosani nyonso ya ba souffrance boleka na mwasi na yo obosana nyonso souffrance o mwasi apatienter na vie na ye po na yo obosani nyonso keno mwasi oyo ti lelo asololaka na baparent na bango te à cause de moi nyonso wana obosani okomi na yo kobimaka bimaka lelo mwasi o mabe lobi kuna mwasi mosusu mabe lobi kuna ekende boye mabe lobi kuna ezongaka boye mabe bapapa nasengi na bino ka ndenge Etoile Nest TV ayaka kosenga bino tozongela basi na biso tozongela bana na biso pour que bénédiction na biso ezala mulai ezala prolonger surtout na ndenge moko ya bien soki peut-être ezalaki ba mwa ka ndenge tomonaka ba envoûtement mosusu parce que tozana batu mosusu ba envoûtement ka ya ba famille na bango ba lien ka ya ba famille na bango ba loba na bango keno soki bokomi na mbongo boko bando vandaka na ndako te pour que mbongo wana nyonso esila. Mais soki peut-être aussi au comprendre la situation wana papa zongela mwasi na yo vandisa mwasi na ye betela yo lisolo boluka basala nzambe ba intercédaka pona bino papa ezalaka bongo bo silikela na bino Etoile Nest TV te ezaka conseil to pesaka parce que dans la vie ndenge to vivre ezala batu mosusu basala makambo mosusu bayebaka te keno makambo na osala eza mabe batu mosusu bayebaka te sikoka nde topesaka batoli omona batu mosusu pe bazongaka bandeko na nga na continuaka toujours et encore kopesa batoli parce que il y a tant de personnes basepelaka na batoli mama Etoile Nest TV apesaka yango to continuera toujours batu mosusu babengaka biso balobi mama Etoile merci beaucoup pour na batoli na yo esungaka biso kasi eza na babilo mosusu toyebaka te na vie mais kotala yo kolandaka yo tokomi koyekola mwa biloko ezaka ba jeune fille te eza pe na ba mama mosusu donc ezalaka bongo soki pe na betisi bino mabaku na ba toli oyo bolimbisika ndenge tokendaka surtout na système moko ya kitoko. Grand merci na bino nyonso balandi nyonso bondo landa Etoile Nest TV toye koyebisa bino ka kino tokomi na biso na suka ya mwa partage na biso la famille bandeko nanga wana tokomona na lisusu na ba émission na biso mosusu kaka ndenge ezalaka. Bye bye la famille et à la prochaine.